luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi asangana soki malchance nini naleka na poids lourd wana boye soki combien yango ezalaki kofile ngai namonaka likatisi liboso ku si bato babimi wana na barevolver mbeli batie nga revolver a babotoli voiture bakoti na voiture bakei mama nazoganga osecour nazoganga bato fa basa kotela ngai bo ata motu moko te ya akotela ngai nalobi soki okosa liboma me biso voiture wana emona soki te na nzanga na kobomisa na maboko mama bona utakufa na voiture nomongana tokende na poids lourd otuna ata bacentenaire bapapa centenaire bakoyebisa yo malchance nini vraiment malchance nini bana bino bozokende ozwelaka ngai ngai soki mokolo soki nalobaki kaka na ngai labima mwasi mabe na kati ya ndako na ntina yebala nga kaka soki nalobaki boninga mwana kaka mwasi mabe soki otalebaka tana likambo ngai nazokaa na kati ya ndako so likambo nini kasi tuna mwana bino boke kolokotela ngai na mikolo ya suka balokoti wapi mama atanga mbanga na babotoli nga nde voiture na poids lourd babandi nayebi bango te bazalaki 6 papa leki petit epa na ngai liseke ezalaka te voiture oti yango wapi babotoli nga na poids lourd babimeli ngai 6 na bambeli na revolver awa na litoi bakoti na voiture bakei nango nayebi epa bazalaka te azanga na biso papa leki bonga ese babomaka ye papa ozobana yo te moto oyo asombaki voiture wana alokotaki mbongo wana po osalonga aventure obima nango bana botola yango lelo nayebaki te babotoli papa leki nalingi nanga te papa leki voiture ebima ebima voiture ebima opération pour moi opéranga kala voiture ebima papa leki okoboma ngai voiture opéra ngai opéra ngai papa leki poso mobimba nano ekoki te poto naneka oki te papa leki okoboma ngai babotoli nga voiture Joseph Croix semi kanga na porte wana kanga porte wakanga posa nini papa leki nakosa mpo na nini azanga papa leki bomeka kobeta bokobeta mpe ngai obiani boma nakufa na ngai semeki yakotala malchance nini bapiese na ye yango oyo tala epa bakomi no du père tala nkombo na tanga nazomona komba tata yaso masanga mbila basanga mbila kombo tata na yo abota oyo abokola ngai ye wana azanga okozongo mpe lisu te papa abokola ngai ye me nayebisi yo peti epa na ngai biliaki yo bikoki soki voiture ebimi te yo mpe kokende te nayebisi yo bamenasaki naza moto opération papa leki okoboma ngai evamba naza moto opération moto opération mais ozoprotege mpo na nini ozokotele mpo na nini nalobi oza na preuve bayibi voiture wana nalingi na ngai te ata mpe bayibe te ya ngai moko mama za bilone ebele ngai alandelango te soki okaba so pa oteke tali na ndenge na elali naboyi na konyata yo boyi papa leki nalingi na osomela iti namela ndenge nini namela ndenge nini nasoso voiture wana emonani te yo nga na kobomisa oyo bokende nalingi te bobima ya ndako nanga bokende bino ozobanaka nani babima ça c'est quelle éducation mama ozobana ndako na ndako tika oyoki te walobi so lokola bazanga tata soki tomeki akokufa tika na ndeko oyo olokota na mabe na malamu osukisa kombale nalingi ya ndeko na ngai malchance nini vraiment na bacompresseur nyonso nazwaki ya climatiseur natie na kofre nyonso tu bakei nango ozali koyanda nautaki kosomba babiloko nyonso tu wana natiango na nsima ya kofre voiture nyonso tu bakei nango azanga ya biso balobi na ngai balobi peti kima kotala nsima te
bazonimisa mindu kaka kotela nsima te nakimi mbangu ntina poste na gendarmerie nakuti babeseresi bazalaki wana bajean balaki wana natuni bango papa bayibi nga voiture balobi peti pesa immatriculation ya voiture napesi bango balobi oyo eza eloko moko pamba bayibaka ata akimi nango kikwiti ata ti goma soki boma bakendaka bakangaka bango barécupéraka voiture mpenza vo balobi peti soki ka $200 ezali awa okomona voiture nalobi c'est vrai sala mbango yaka na $200 machance nini natamboleli boye balobi nanga voiture ekomonana eza petit problème ata bakende yango wapi ata na mpanza ngungu ti ata babombi yango na zamba bakoki retrouver voiture comme ça apesa $200 okitiki lokola nanu bazozelaka ngai kuna na zambo Koko mama ateka nguba na kwe kena pa na isoka zali loba koko lobe debisela nguba 60,000 lobi na kuzungisa ngo na upese mbona na poko bunga defa ngube pati temi lokola namona kusula na yeto koko kene kana komo na ngako na yo pesa na kama mbuta pamba mama Bon, puis ça va nous remettre dans l'aspirine. Ah, les ressources. C'est des rejets là. Les allers au balancé batuti. Ah. Ah. Il va dire je m'en parle pas. Moi, je dis que tu sommes au lieu le côté banato ngomena kisi. Comment on Ah. Ma belle, koko tu kwa pesa kio $100,000 na $100. Sisi kabo ma belle. Batu bazo kufana nzala ozotala kabo. Nga papa mo bi papa na bino. Nazo sala nana ni solo zasoni. Yo ngana $100 nga pesa kinga banda wana tilelo bolia kana ndako. Vous méritez $100 kuma soko shanya wesila ka mikoro boli. vous méritez yo beaucoup bon. Ah. Yo kuto kuliba makamu ngato pesa nga kanda na kwebiso yo. Soko bikanda na sana ngwana mutema funa yo. Ko zanga mabe. Soto mwana pamba soko jimbongo sala ka ko soma bidon ndamu nda moke yo mbala moko kwa kansa mutu moko kansa ndawo. Oh, Papa yaka. Yo bwana manyele. Kelele boti na maya ti, boti na maya ti. Ko jana kabula. ah, ko bo sudi. Boti na maya ti. Mais tu l'état. Ngata tamu tuzalia. Zila na pesa yo. Ah, maman. Randa masuka. Eh, justice dans une moko. Yo kata ndambo ipana. Osi so mbolo ampo chamu tema le. Suka leza na ndako botika kama ya timba na mako bobo tonda bodingiti. Ma. Nga ole banguba tena umela na. Basela ba kwa mama. To aboyo tali. Mwana mobile. Koko? Cha mwana umela tina nga mtacha mu. Mwali pa nganda mutika na konso. ngana keya nake Ngoma tena. nake mata Kuko okay? nake na saka aller retour nazoke na train On va à pourquoi? Malazi. Papa. Papa, ko nyoto yangu. Oye. Oye. Bangonde ba Bapa ya bayibo ngona baba mapo eteli parti. ko olo diamant oyo na mbeli. Kacha baba papa boya. vandisa balipati vandisa bapa ya Papa na. Papa. ah yaya yo yenga pe nazokende Kewa. nazokende matadi Ah. Ngana udi lunda yo zoke ne mamadadi. te nalandi mama moko akima na mbongo na ngai Combien? eza ebele yaya au moins $20,000 nazokende pa po eza urgence nafutaki tike eza histoire molai na koexplike so na so Bon voyage. merci beaucoup Hein? merci beaucoup
Papa, voyage de Nani. Nana kendi porte ko. Libati. Ne porte kangama. Yakawa. Nana Nazo kende te. Libati me wayi. Zonga. Mais viens nga nazo voyager Lobina yo ngai mutu nakangi porte mutu akoki kobima te mpe kokota te kino ndeko na bino ya masasi oyo soki jambe emonani te okomona oyo ngala kosala Na malembe ko. yabaka keba Violence ezosila te. nazokende matabi mpenza naza na retard bien na ngai nakolate bien bongo masasi nazo comprendre esikomi lokola biso tokomi na boloko Solution eza pa ndeko na bino. makambo yango ezalaka boye Oyibaki yango. Oyibaki diamant. Nayibaka liboso. kasi eloko nini Tala. Bo bimisa ye. papa aputaki tiki tre kokende fudere ezoleka te aza na makambo ya minene eza urgent mpenza bien na ngai C'est vraiment important yo kende. bokutaki na chakosi na maboko ata bino Soki bimisa ye te na kobanda mpe kaka boye na diamant ata 6 mois. Oya seni yefta menishi ya mango. Oh, bien na ngai nakorate te pamba bien Bozolenga neti bozo nano diamante. Nana zoke. ngai te tika eh. Bon, ala petit yaka. masasi biso toyaliakobima te tosali sikoyo 2 jours tozolia te Zela. tokosuka Makambo eleki awa. Omoni awa, oyoki eloko moko te, omoni mpe eloko moko te. namoni na nde eloko moko te Te yo kobima te. Donc kuna. oyoki ndenge balobi na yo sala lokola omoni mpe oyoki eloko nayoki biloko ata soko omei kobimisama ndeko na bino oyo okomona nde tosala yaya na ngai davant merci Le problème. Non, non, non. Bino boboza masasi sikoyo biso tokosala bon. bolokela biso solution biso mpe tokende tolia Konti na ngai bopesa bango $20 na konti na nga balamba biloko. $20 eza ebele. tozolia te bongo 20 mpona kolia ebele oye biloko nde ekoma chere bino kuna boliaka kombe na ndundu nakopesa biloko ya 15 20 eza ebele neza na droye ya kokodepa omwe mbongo naza na diama na bino zokoya kodepesa mutu mbongo soki te tovanda tina bonane eloko soko obimelaki soko ndenge koyokanisa eza mbala na bango bazwi Bon, ça va. nakopesa bino 20 ma topesi bino 20 Pesa nani azokende? nani aza kokende nani mutu nga moko nazobela ntango nakosimba makitunga te ye moto akokende kuna asimba biloko libasi tokende kitunga mpe balokende nabaki kokende kotika epai mama na sofi otikemo kaka wana toke tozongo okende ozongo malemba ezazanga te eza nécessaire penza Kala. Awa bazokende. Botiki makambo awa. Est-ce que botiki makambo? Bon. Oyoki eloko moko te, omoni mpe eloko moko te. Okosala ke botiki ndeko na bino awa. Ça va? Te fungula bango. boki consigne répéta ngo yo moko tomoni eloko te mpe toyoki te eloko te soki omei koloba ndeko na bino bokotie na danger zo na problème te mama na ngai badiama yango mpe soki kaka moye elongo yango te mvanda yango papa ekanga portuko nga mpe nalingi nasomba kisi kopesanga mpe ndanga mbongo motu ezoswanga 2 semaines aladi te papa Finalement, bino nyonso bolingo kende. eza maladi nde moto ozosala ngai papa Bon, malade, monika le bis to komi malade bandi oya. bon landa mabele apesa yo $2 osomba nibakini. merci papa oyebi consigne
le mot répétant. On signe. Tolobini yawa, na bo bazo bima. Oh, yo sala lokola, au moni pe au yokelo côté. Soko beyi koloba, ndeko na mino côté na danger. Oza yo répétant on a. Ndenge olobi kaka te. Voilà, yaka. Bino po na nini bozo tramle. Oyebisa yo consigne. Oyebisa yo kuna partira kuna. Sala oyo na sala yango kala. Osala kala mais sikoyo toumeli. Tosalaka 3-4 heures ici ba resili. Tokona ndenge nini? Na ba no ba petit à Dieu basali kuna. Bozo la ka pam boto kusala masala. Mais ye muta si sikoyo petit o pesa ki biso ye. Et puis de façon na sali. Na futi no ticket yawa. Bilo no soba na dollar. Ko ba ka mutu likambu. A juba chi papa. Au $300. $400. Voilà. Toumeli trop hein. En tout cas to koma na lobi na butute. Boko koma lobi ozo mona bien na indi malemba. Oh, ça va. Tout à l'heure. Ko polisa bilo ba dibumuti. Oh. Kanga. Petit, vous ouvrez. Nous devons. Non, la situation en tout cas nulle. Nul, oui, pendant que tu faut que changer position, ils allaient changer. Kaka bakoli mi sato tutegwa na mkewana. Ouais, Mickey. Rien. Petit on bumba bébé hein. Désolé. Moi toto c'est là na liba oyo melaki ozo bimisela batu babilo kwa gasi. Sentir très Mickey. Zo bimisa ngoko. C'est ça. Gaz hein. Ngo ya Mickey. Ya Mickey ana ja tina te hein. Ah besoin oyo te hein. Moi na on libune ma belle petit yo. On y a bien quoi? Il y a zo bimisa te ndenge ni banda lopi. Faut changer position hein. Kana yebisaki bino petit ata ali kukuma. Il faut évoluer. Bonde ina ngomelelo ko ya ndenge wana ko akobimisa ngo. Faut évoluer. Maloba ni moka soko kobimisa ngo te bongo ndewe ezala ni mo kobimisa ngo. Butu moko déjà tout de changer ça na ina biloko nyonso awa. Relax. Ça va sur la Bo chango na mabonde liko. Mabonde ina na utia mabonde. Biso to yo moko ndo cha mabonde. So sa ntina mabonde ni nayo. Ba ningi saka enteste na makaste. Bozo sala menas angwana diama ezo kanga mana dibumu. C'est ça moi d'accord. Donc kanga yo vieux kanga na sina na leki malemba vina ngai. Mais imité. Shakolanga maloba wana te. Imité. Sala nde musala. Enteste imité kanga no imité. Diama sala kaba nabo tala nano libiloka liko. Voilà. Ok. Ça va. Wana sima siko liboso akoba na bitabe. Abana bitabe bongo ameli ba mai bongo sikoyo. Il appelle ba mélange de libéla. Ba mélange pour soki bitabe sili. Banda opération bitabe na. Bitabe mutu ako ku filabino. Peso sana bafila na libumu na yo. Bafila na biso na libumu no to tira yo. Ya ita. Loluka vi na biso eza na nzoto na yo. Laisse na maleme. Laisse maleme. Mais maleme te sale. Pas maleme. Wapi mai aussi si tu es là. Mai sana. C'est là. C'est là libumu.
Ça sent mal, hein? Moussa, Tony déjà. Voilà, Ponduna Pumba, Namba, Wangila Nusu, Indika Yamu. What's la diarrhée direct par la boucle? Ça va bien, ça petit. Mouvement là, c'est petit. Il coloque la tête. Il est moins ce côté. On se voit quel côté. Non, c'est pas le mail. Non, on va faire ça, non? Mais attention. Allez. Esto que te pone Chance c'est allé, hein? Rien. Rien. Petit yo. Voilà ma camarade, Suso ya kawa. Suso ya. Déjà fait la nave, hein? On est bien beau. Hein? Come che buono pilanga pecola. Tike muninga buye buema. Tout ça l'émotion. Mais direct. Na puti. Ça n'a plus aucun soir. Yo c'est allé. Esto que no tan bien. On doit la paix, hein? Il est rentré. Bien, Maya moto, c'est que ça. Bon. Bien, un gato que nata ecografía. Tu es naïe. Ça va? Tu es naïe.
yango mwana okubimaka otika ndako boye azanga Mama. Bonjour. Sango eza te na elioka mopai. Bonjour. Bonjour. Mopai oyo aye o mutuka babotola o mutuka bayiba te bateka yo mutuka. Sikoyo yango aye osalele acte de vente o mutuka bateka. Omoni mama nto sauti tunisiki kuganga kosimika omoni. Sikoyo mutuka ezongi kaka maboko na biso te. Nzambe merci mpenza. Ezongi na maboko na bino o mutuka kokodio motamonani oyo asombi yango. Kasi kokodio ko munatekaki yango te. Mama nilobika nikaka nano vraiment ngai mwana oyo so bachangeaka mbena se nachangeaki mutu nga asomba voiture asomba voiture osikota ona kende na epo mpona salisa bakarte rose koma akombo na nga nde basinyaki signature ona kendeki nango na oyo carte rose ekokani te namoni kombo azanga yango moni na ye awa na adresse na ye akozwa azanga po tokende nasali yango acte de vente azanga ngo yeyo mama yeyo azanga mais oyo atekela ye nga aza mwa mobali aza mwa mwasi te moto atekelaki yango abi komi na zanga mpona carte rose eza azanga kombo azanga kolo voiture mama ye lobelanga ndenge lobela ye nga na nzela mama moto yango aza ndenge nini molai ye mokuse mokie o monene po nga nayebi kaka ozoloba kaka ye wana kaka moyebi moto yango ya molai mingi te amokuse mwa nzoto mwa tai mo boye suki eza te na motu nani wana mama boyo ekokozanga eza kokodioka osotunanga susu eza nani yo monaki eske mokokodioka yaki ya misu oyo aza kobetabeta misu kaya paipai moto vraiment baboteli motoka azaka ndenge kokodioka azalaki tokende kaka koluka fo toluka kokodioka wana nga na kotika yango te tokende mpo nga aza mwa presse na wana bakukusu mosu osale kende kolata ne bafeliputa mosusu vraiment ebele ya bapompe natongoli mwana oboye combien 6 te 7 te 6 oyo ya 7e nde ekatani na katikati ya gangi ya tolosala mai ya moto ya ndenge wana etoki sakombi kombe ya mungu anatiaki na so wana wi sakombi ya mungu ekoti na kati wana rien kaka oyo ezaki ndoki akomaka bafamille ndenge ozolobi wana te ezaka yango nga namoni bongo ebi famille mosu etangama mpo ebonga te foto tuna mabango biso tokoki koperdre te ebele wikara jamais mpe toyebi kati yango ezali efai na kati ya libumu na ye tolobisa bango nazofungula yo ofungula malembe otya monoko ebi biloko eza na kati ya libumu bongo tomelaki yango nano oyebi oyela bino babilatela na ye yosaka na tozomona oyo ezoyeda bino sikoyo oyi bapagere obonelani na kati ya libumu na ye bafila boni eza na kati ya libumu na ye bongo biso tosala biso totindaki ya libumu sukozwa komela banini soki akufi lokola amelaki diamande bakokanga bino te tozokende mosika te wana makambo mibale mosi papa yo papa banoyo koloba te kokoloba te mpona tobelaki diama moko papa ntango kokende ye na zamba biso tozalaki te opesi mwana diama aye nango awa bosoki osala biso bokokanisa biso toyaki na kati na ngai tata mobima vraiment bokomisolobela biso makambo ya tata te biso wana toza nango besoin te toza na besoin ya mabanga fungola nde motema fungola motema na yo mwana na yo abimisa biso diama biso tokende problème toza nango yango wana ngai na kati na sala fungola motema so ozali kindoki toyokana kaka na ndenge oyo etase tokozala kaka awa ti bakokuta biso na bato mosusu awa tosali combien de jour awa 3 jours
mabele bofungola mitema bofungola mitema umoninga nazala ndo bana tata na bino kufa alizaki bino ngana zala ndo be yena azala ndo famille mo nazala ndo so misala ba pasi pasi ngacho yo kufa nipo makao kendi mangu babili neza babili ndenge nini yama etako bimate bon papa mwana bino ayebi yango tokomi na étape ya suka donc sika tomonaka tosala opération ya moto soki bolingi momona mpe bokomona yango après soki tosali oyo opération soki nango bino mpe tokatiezalaka ndenge wana problème ezali awa mwana na bino azokende osala yo opération bino tokoki kotika bino te kle ya ndako na bino eza maboko na biso tokotika bino ndenge nini problème ezali awa motu moko na moko na kati ya ndako azovivre lisusu te motu asambelaka asengi na nzambe na ye liloba asuka donc problème toza na nka yango wana opération direct ya misu polele misu polele bada kopele nde baopéraka na nzambe likambo ya suka ozali nango na mokili talekifungula mutema papa na ye ava kufa ayesali nga boye zema wana ya mama na ye papa na ye azali na dutu eza nzemi na ye te mwana oyo wi mwana makasi azali mwana ya na ngai te abanaka awa nayebi tina abanaka awa te nga nayebi ye te okoboma ye moko nga nayebi likambo te boloba makambo mosusu ya asilisi ezaza mwana kokufa kaka bino mpe boloba petit so bana kama kolobia oza boko mabiso tokufa bebe bokele tana kamio tana pe bokufa kana nunda wana loba liloba suka ko nzambe naloba nino ngala belaki ndiaba ngala belaki yango ono di pepere edididi papa fais ta peau en tout cas Masasi vraiment pour peso so ba boye comme nous sommes là ya nous sommes là vraiment ba communauté motika yale Masasi Bamuna Masasi Mabego le mozo Masasi Masa Sava Obiki Obiki Monani Sava Bomengo c'est la vie Vina biso ezali awa nana visa moko na mo permet lelo azolule na tortini cha likolo omoni yango omoni yango ozomona 18 kara oyo mibale oyo mbongo eza gp mpo nyokwana konyoka bazosimba bakalite bongo na bino ozomona ndenge biso tozali babiju neni so bapiyo yango otali babiju neni bapiyo ata na bidala basila babilatela mabi baputa misiri ya biso moko oniko kata biso basinga oni maloba boye ndi basase mpenza konyokola mosusu oleba ya moto en tout cas oexcuse biso na nyonso eleki awa na mosala biso esengaka ndenge wana mongo ya oboma biso tosaka moto na nini
nalimuka mai ya moto batongole kobika mpenza yo Bakuna ilali wana piti. Bakwatiri ilali wana. Tembeli. Kocha muna utepeli. Soko lingi semeno kwa to ngami olunda. Wapi tiponga zika kutani. Yalunda boni basala ngo bayeba kwa banjo ba. Sasa tero bela itotua. Jongo. Merci mingi. Papa bino. Diga kolekta uzosolo. Misoko esi etoki deja bosika kaka bakendekaki Na kota bitabe, so na kota bitabe, au koti boye na balabala Kalembelembe 236. Au moins na biso. Dans 2 jours. Dans combien? Dans 2 jours. Yo kutu kolobalanga. Yo, petit Joe, vous avez bien le loup de Zéla. Ok. Autre fois c'est Koki. Mama sikondo ko biso mabebo to salele. Yebo usuli. Ngala usipa na kabla mara. nalabi ozola basikoyo ntango ya peseke oyokaki bato oyo bakomona nga lisusu te zonga zana loka mbongo elombe akomaki na mbongo ebekende loka mbongo so babino makambo oyokaka te nakomi na de hemoroidi kasi moko lukaki C'est chez moi ici. Ah. Ouais. C'est chez toi ici. Ouais. Je C'est suis joli, ici hein? avec mes frères et sœurs. Assieds-toi. Tu es avec tes frères? Ouais, assieds-toi. Ça va? Tu vas voir la grande ville de Kinshasa. Oui. Mais la grande vie, c'est sale, hein? Oh, toi aussi, tu n'as pas encore circulé? J'ai vu là, à partir de l'aéroport, vraiment sale, hein? Bon, alors, moi, je dois aller faire mon rapport au bureau rapidement. Tu vas me laisser encore moi ici? Mais si, tu es chez toi ici. Non, Cody, on va partir ensemble. Quoi? Moi, je vais rester toute seule comme ça. C'est pas grave, tu es chez toi, tu es dans ta maison, tu es ma femme. On va partir, hein? Peut-être que mes frères vont venir, tu seras avec eux, avec tes belles-sœurs et tes beaux-frères. Tes frères sont ici. Oui. Et où ils sont? Ils vont venir, c'est ceux qui sont sortis pour des courses. Ça va? Tu prends quelque chose? Moi, je prends du jus. Ça va. Tu prends là dans la cuisine, hein? Il y a la bière, il y a tout ce que tu veux. Bon, alors, je te laisse. Mais où est-ce que Maman. moi je vais mettre ça? Bon, viens, je rentre dans la chambre. Ne gêne pas, hein? Tu vois? Ne traîne pas, hein, Cody. Moi, je vais rester comme ça toute seule, tu vois. Tes frères ne sont pas encore là. Moi, Non. je vais rester seule comme ça. Je suis avec toi. Ça va? Ça, Allez. ça aussi, tu exagères, hein? Allez, reste bien, hein, ma chérie, il y a tout le monde, hein? Merci. Allez, tu prends quelque chose, il y a tout ce que tu veux dans le congélateur, dans le frigo là-bas, hein? Ok, merci. Allez, à bientôt. À tout à l'heure, hein?
yo nani okoti wapi uji wapi uji wapi omoni ikama balwaka basi bazambe hivi bakole ndako bazali te yokoti pourquoi moi comprendre pas. Je dis, c'est-à-dire, vous voudrez parler de français n'importe qui vous êtes. Moi Moi, c'est Aïssette. Château-Lenny. Château. Pourquoi Château? Aïssette. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la femme de Kwedi. Kwedi n'est pas marié. Kwedi est en voyage à l'autre ville. Kwedi n'est pas assis. Pourquoi Kwedi marié sans autorisation de votre frère de papa? Pourquoi? Moi, je suis venue avec Kwedi. Kwedi, c'est mon mari. Il est venu me marier chez nous là-bas en Côte d'Ivoire. C'est qu'en Côte d'Ivoire, autorisation, vous mariez là-bas n'importe sans autorisation. Kwedi marié, Kwedi vient, comme je me peux ici, en d'accord, papa ne le voit plus. C'est l'impossible, ce n'est qu'une possible personne qui n'ose. Au bal de la campagne, on a fait n'importe au bal, papa ne donne permission, femme vient comme des fourmis, pieds. Allez. Moi, je ne connais pas votre identité de mariée ici. Mais je t'ai dit tout à l'heure que moi, je suis la femme de Kwedi. Je suis mariée à Kwedi. Papa a Kwedi décide. Il va revenir tout de suite là. Papa a Kwedi décide, en tant qu'il n'a pas donné de permission, sortez. Mariage après 2 jours. Vendra. Parce que ce n'est pas la vérité. Il cherche. Ah bon? Bonjour. Pourquoi? Bonjour, d'accord, petit pour elle. Moi, c'est ce qu'on a dit, vous ne pouvez pas parler que bonjour. C'est une voilà. Bonjour, Kamoto. Azonu Kanan. Allez, bébé. Allez. Femme était mariée de Kwedi. C'est impossible. Maman, Azonu Kanan. À Bungi. Tu parles de français. Les fils, les nés de toutes ces personnes demandent d'où vient plus de maison. Je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis Aïssat, la femme de Kwedi. La femme de Kwedi. Kwedi n'est pas mariée. Dans la bilogue. Papa, il connaît aller. Papa, maman et frère. Maman, il est sur Donc, toi, tu es sa famille. Oui. Sa copine ou ta copine ou ta femme? Je suis sa femme. Ta femme? Ta femme. Depuis quand? Depuis Côte d'Ivoire. Toi, tu viens de Côte d'Ivoire? Donc, toi, tu es Nindingari. Quoi? Ah, mais ça, si. Tu es Nindingari. Moi, je suis ivoirienne. Ivoirienne, Yaya. Je viens de l'Abidjan. Yamabele. Parce que chez nous, on appelle tous les Ouest Africains les Ndingari. Ah, c'est comme ça chez vous, hein? Nazo mona elonginaye akomele. Madame, vous avez quel âge? Moi, j'ai 28 ans. Ah, maman, Vous avez des enfants? Non, moi, je n'ai pas encore d'enfant. Ah bon? Dala kaka mbundu na ye ayeba makambo bokolokisa ngai tu dois nga soko yeba boye moi je suis le petit Kwedi. Moi, je suis la fille de maman Madi. Moi, j'ai la tête de Kwedi. Oui, la nièce. Lui, c'est la grande nane. Toi, la tête de Kwedi. L'autre là, c'est le Tchataleki. Et les petits pères. Donc, tu dois savoir que si
Nani dit n'est pas là, c'est moi ton mari. Oh, c'est nous chez comme ça. C'est comme ça. Chez vous, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça chez nous. Si Kwedi mort, c'est moi. Mais toi, tu veux que Kwedi meurt tout de suite là. Non. Non, j'ai dit kako. T'as maman. Namoni, grand frère a kende qui veut là. Kufila maneti, hein? Maman, on a tenu mon ami, elle a fait finir ta combat à moi aussi. Madame, Kwedi a fait la présidence là chez vous. Oui, il est venu donner le premier verre chez nous. Ah chez bon? mes parents, oui. Toi, tu sais qu'on préparait les foufous. Non, moi, je ne sais pas préparer les foufous. C'est moi les... Oh. Et moi, je trouve que c'est ma vie, maman, vraiment. Nini, Aza, Nachoko. Non, papa, la tête, c'est normal, la tête. Bon, il peut me dire. Mais, c'est pas moi qui bois, c'est Kwedi qui vivait ça. Il est parti, il a laissé son verre. Moi, j'ai pris le coca. Qu'est-ce que vous prenez? Le jus. Il y a un coca, moi, il y a un coca, mais la vanille m'a samé. Adana yenango meye bakake a komela ko tanga te ata mukie. Toi, le petit frère de Kwedi, tu habites ici. Si lui n'est pas toi, la petite sœur de Kwedi, tu habites encore ici. Oui. Elle aussi. C'est ma fille. Le petit père aussi. Oui, j'habite Tout le monde ici. habite ici. Oui. Vous habitez ici. Vous mangez ici. Vous dormez ici. Mais oui. Tout le monde là habite ici. Oui. Même les assiettes. C'est pas comme ça chez nous. Hein. Mais chez vous là-bas, vous habitez même à 10 personnes, dans la même maison. Oui. C'est une grande fille comme toi, déjà chez elle. Tu as ta maison, tu as ton mari. C'est vrai, à 12 ans, nous, les petites filles, à 12 ans, on prend un mariage. Bon, il y a 18 ans, il y a aussi, on a encore un petit frère, Coco Dioko. Il a voyagé pour Matadi. Il est allé à Matadi. Coco Dioko. C'est le cadet. Lui aussi habite ici. Oui. Il dort ici. Oui, il dort ici. Il mange ici. Vous êtes nombreux, hein? Nombreux, oui. C'est pas comme ça. Namoni aza bouche. C'est nous qui avons mangé ça la cahier maman ici chez nous, on voit les Ndingari dans le passé, ils sont 40 et 30 personnes dans une famille. Là c'est normal parce qu'ils sont dans un pays étranger, mais pas chez nous, c'est chacun a sa maison. Des petites filles comme ça chez lui. Mais vous avez 28 ans, mais 28 ans, pas encore marié. Moi je travaille déjà, je travaille. Quand on travaille, ça n'interdit pas de se marier, parce qu'on travaille. Maman, va où le côté? Bonjour. Bon, excusez moi, toujours le cas, monsieur Cocodioko. likambo te mama apesi ezili te aza nduna mobali aza yanganga wana papa mort donc demi frère nanga boza bandeko aza yaya na yo obotanga papa moko ye mpe aza te akendeki matadi akende kala asali une semaine bon alobaki mama kosala une semaine me na kamwe ayeti ta mosusu bamikolo efa koma akendeki kolanda moto moko kuna azalaki nango makambo na ye moko kuna Enfin, explique. bon moi te koluka ye po voiture ebungaki ayiba biso voiture bongo sikoyo emonani batekeli yango tantine oyo yango sikoyo moi tosala acte de vente eza te soki aza te voiture
Voiture yango ya nani? Voiture oyo ya nani? Voiture na ngai moi le kwa aza ndeko na mbali ya na ngai akoteka ngo bongo te na absence na ye. nalobi ye azalaka avandaka bongo bino banani biso oza bandeko na ye bandeko na ye ya mama moko biso oza bandeko na ye. bon so aye moyebisi aya na gombe esika papa akufaki po papa uti okufaka na mingi te ayebi ndako atraine te mpenza ata soki aye te kaka toke kaka toke bozonga ye nde soki aye aya kuna non nga na mot de préférence soki aye biso tozonga azela biso tokozonga soki aye azela biso tozonga bon tozonga lisusu baza tata moko tata na bango tokufaka mikolo na bongo biso tekaka kokisoki mbula mobimba yango donc kokodoko aza na de pere depuis en ndenge nini kokodoko ayebisenga nino ake matadi masongo atumie na $20,000 bongo $20,000 yango nazoka soko basomaka mabavoiture kokodoko baya na compre boka mabavoiture wana te mama nga amoni eza ceci bonsu azwai mbonga bato ngo bakimiela ndeni ye mosali asalaki mpako azwa mwana azala matadi epi asolobaki o voiture ye ape makamba $20,000 bo $20,000 wana soki yango wana siko bazoluka voiture yanga nibungaki so baretrouve namoni kopango eza ya fofo tipo oyo mosusu ya monene oyo namoni figure na ye aza beserese boko etali biso yaki beserese me ozotala ta forme na ye te soki botiki bamataka yango siko aza bese kondongo soki namoni bamataka soki grand azalaki où tu vas? Moi, je ne veux pas rester ici. Je vais rester beaucoup de gens comme ça dans une maison. Cody ne m'avait pas dit qu'il y a beaucoup de monde comme ça dans une maison. Moi, je veux ça. C'était des visiteurs. Des visiteurs. Vous êtes toujours comme ça. Vous me dites que ce sont des visiteurs. Après, c'est la tante, c'est la nièce, c'est tout le monde là ici. Moi, je ne veux pas rester. Bon, ça va, tu veux partir. Mais attends, si il y a Cody, Cody sera là comme ça, tu vas partir. Laisse-le ça. Lui, il va me suivre après. Je ne veux pas rester. Moi, je ne veux pas rester avec beaucoup de gens comme ça. Mais toi, tu ne connais pas les gens ici. Je ne suis pas habituée à rester avec beaucoup de gens comme ça dans une même maison. Bobo, Tikaye, a viré. Ici, au Zaïre, il y a mes frères. Attends, il y a Cody. Bientôt, il sera là. D'habitude, il arrive à 17h. Attends, madame. Cody ne m'a jamais dit qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans une maison. Comment je vais rester avec des gens de nièces de tout bino bozo salisa ye maseki botika akende na ye akoya boye nzoka azolia fufu ya kolekela na bino bakolo ndako. Mais où est-ce que vous allez partir? Tu connais pas la vie, hein? Je vais à Matongé. Cody m'avait dit qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas à Matongé. Je vais voir mes frères là-bas. Je vais demander au chauffeur taxi, il va me déposer là-bas. Qu'est-ce que je vais faire comme ça? Moi, non, je vais pas. Moi, je ne peux pas rester ici. Je ne vais pas rester ici. Comment je vais rester dans une maison avec beaucoup de gens comme ça? Mais il y a toujours pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Toi, tu m'avais pas dit qu'il y a beaucoup de frères comme ça et de sœurs. Les tantes sont venues ici. J'avais des tantes ici. Des tantes, des nièces, des petits frères, des petites sœurs. Beaucoup de gens comme ça dans une même maison. Nous, comment on va y rester ici? Moi, je vais partir. Je connais pas Matongé, mais je vais prendre un taxi là, je vais tester mes frères. Ma chérie, je ne t'ai pas encore parlé de Matongé, toi tu vas aller où? Tu m'avais dit ça, non, tu as oublié, chérie. Je ne pense pas, mais bon, peut-être que je t'ai dit ça. Écoute, Asiat.
Écoute, hein. Je t'écoute. On va rester un moment ici. Demain, je vais chercher un appartement. On va rester là-bas. Ça va? On va partir quand? Demain déjà, hein. On quitte ici? Oui, oui. Il y a besoin de salaire, il y a besoin d'appartement, appartement comment combien? On a besoin de dribbler. Vous qui prenez intérêt. Bon, écoute, chérie. Hein, on va rester, hein. Grave. On va rester ici, beaucoup de gens comme ça dans une maison. Je dis, on reste pour cette soirée, hein. Demain, je vais faire des démarches, je vois mes amis, on cherche un appartement et on va y rester. Ça va? Ça va. Oui. Ça va, soyez you. Hein? Só sabe o que eu tenho que fazer. Tá muito legal, gente. Não, tira lá. O mundo vai te dar amor. Estamos ficando agora, eu completei por aí. Esse é o que mamãe não me deu, completei ela se bater. Oye bien, nandenge. Ele vai dormir com o meu paquete. Azo bondi na mwaso yon. Ezo kamu tayo, Nazo kamu. Mutaningine mwasi na kamu. Nazo mwana neti gra alaba kaye. Baitene ke musike. Mais moi si na heta lingi ye mwa sala. Kwa domine ye boye. Mananga si. Ngandinge dai. Abia so privé, ka kasi ye ko binati ko lipongo na biso ko futa manda ko futa maka bebelebe. Apani na heka. Tingai. Soki nazana ye asali fiera ko dame akomona. No to ba. No ko na ko dia ni wana na ko ba lo ko. Ako toka. La rizate. Non, oui. Oh, ça va. Mais, et vous, qui nous oui, vous savez, t'es tout qui nous hein? Mais il y a un seul cas où elle bombe. Mais ah oui, vous savez, ah, vous savez, hein? T'es. La bébé si la transforme en luka luka partout. Où est bon gaba? Te osa muyibi te. Osa muyibi. Où est bon gaba? Mais si vous 5 euros que de what? Vous que de what? Mais ah oui, vous savez nanda quoi? Ba tu balali. Mbo on a snapé grand frère na yo, on a snapé mbo. Ngala lui opesi nanda. Koko. Kiyo kala ka tala ngani yukutate grand frère na ngasa na Abidjan. Boniko? Bongo kosena. Ngala bokoso ko. Te. Zela to weta na toke na gendarmerie. Muyibi la kangiyo. Mais yo nazo comprendre. Te bimisa mbonga ba. Donc ngaba kangisa ngana bela liboma pona yo. Nous avons mutu te petit. Nazo yebite ki mbonga na pesa. Nazo ki matimo ba yebite. Ozo ko sango ke na France, en France yango. Yo ka kapena. Te. Ba yebite singa ke. Zela ka tongweta na bongo. Na yo na pesi grand frère no mbonga. Na ko mona ndona matadi po yo zonga koto yo ko récupérer balanga yo. Osimbi singa mukumba moko munene onga na zuko karangati kona na sima. Moko to zo karanga olibinga muyibi. Pete yo. Ya. Mutu na landaka na matadi yeyo 20 000 ya bato kima nango depuis quand oyebi lingala boye mama yaya alobi apesi yo mbongo na ngai nani wana yeko ser boni yo na landaki na matadi yeyo oyo ndeko futi tikio ke $20,000 kasi yeyo te ya mabele yasa ikwari ya awuti Abidjan avandaka na de bonhomme nayebi bien avandaka na de bonhomme yasa ivoirien nayebi français mama na ngai ye tala mama bolingo yeyo lobana mama na ngai ndo oyebi lingala nze
tika toyoka ye nanu toyoka ndenge azopasola lingala. Il y a raison, mais qu'est-ce que tu as raison? On sent que tu visa français, le monde a les insultés. Mais puis, il y a un peu de Kenya. Tu dois le faire français. Naloba kinini. Na tileka kawa na. Yoko, nazoka mondenga komi na ndako awa azoloba soki apesi mbongo na ngai epai na yo. Non, Coco. Ye. Non, tu vas pas dire qu'il y a Abidjan, il y a Nakobala, il y a avandaka na de bonhomme ngaku tunayebi teke yaya fasongaki papa leki luka bagendarme ko yo kana tala akopesa mbongo na Côte d'Ivoire fa ndeko na banani wana n'oublie pas que tu es mort. ngai mopela yo tala nakie na Abidjan nakie na famille moko boye napesi premier 20 mpona bala ye tala sikoyo nzo ndeza na ye escro mama na nga bazairwa azali mbongo na ngai yibaka yango wana komi kotambola nango oyebi mo escro eloko nini elobaka mais si enfin expliquer la famille na makambo nini nga nayo toza nango bien okutaki pa kokodio so olingi napanza kaka te eloba yo moko makambo nini toza nango ngaba nalingaka te bakalifie nga na bakalifikationga peti même les femmes faut ça oza moyibi ko nga ekute na cher makasi moyibi yango bongo ndasala kotala nano bongo ndasala na ede ye tobeti libanga azwi mbongo na ya ngai na ya ye akimi nango basala ndenge wa moyibi professionnel peza yo nani mobali nani yo bino mbala opération ni bozalaki na biso opération bozalaki na bino mibale peti lokola makambo ebebi tiranga na panza garde otuna ndeko na peti kenga na yebaki makambo na yo peti eloko nini nasobanza ko peti bafe nanga bayebi na betaka libanga bango mbongo wana ozwaki wapi je nakoexplike yo mais azomona yango somo eza libanga ngai nde nalakisaki libanga wana olakisaki nga libanga nini peti oyo aye kotrouve ngai epai na ngai ngai nasalaka bakope na ngai na ndenge na ngai peti oyo aye kotrouve ngai epai na ngai alobi na ngai ser tokei lokola obetaka bakope ya bien tokei naza na kope moko boye nalakisa yo vie moko azalaka na gombe kuna asalaka na banke alinga kasha na ye ngai alobi lokola ndenge wana ngai mpe naza motu na ngai abimama kaka toki kaka nakende na ngai nakende kosala kope ndenge tokomi kuna peti alobi na ngai nabimisa ye ngai mama na ye yakoma mwana na ngai abima kuna héritier peti tokei na yo oheritier biloko ebebele olingi okosa famille na yo ozwi 4 parcelle ozwi voiture ozwi bambongo peti opesi ngani epuis nake kolela kuna naleli kuna nga munalelaki donc na tio classe sélection classe yo mela ngai sikoyo oyo baza bayana bayebi nga nabetaka libanga na ndenge na nga pe nga nabengaki ya kobenga nga nga libanga nabetaka na ndenge na nga nazokamwa yo ngai bafuta nga bapourcentage ebele nasala bafama ya buzoba wana te wana eza lifutu na nga peti nazwi yebisa famille oza héritier oza na biloko ebele ende kozwa grand eloko ezopepesanga colère alobisinga bafranse ya kolekila diki sonere silikutu nzoka aza zairu atindi ngai kaka voiture oyo teka yango soki oteki yango tozotambola nango bakokanga yo insiste oyo nayebi moto akosomba voiture toketi na njili nani yango mpena batongo oyo lisusu o bandeko basombi voiture sikoyo akimi na mbongo ya bato en tout cas oza danger domine grand oza makasi Maman Moni, il y a Coco. Maman Moni. Si nous allons continuer, hein? Il y en a des sous-sous. Il y a des qui n'aillent. Hein? Il y a Coco. Il y en a. Arrête de m'y faire, toi, papa, mon con. Et si papa coupe la bombe. Nga maman na ngai yeye maman ne kasi ya bato na ebiseke ba yaki bona makamba voiture wana
oyo bayakoluka koko mpona makambo ya voiture wana baki soki voiture moko soki batekaki soki ndenge nini baexplikaki wana balabaki bakozonga lisusu me nayebi soki lisolo yango te bato mo bayaki oyo aseka sirikaki alobaki akende na ye mpo bato ebele bayaki na ndako ezalaki bango te ntango amoni bango babwaakimaki ye mama na ya koko nga mama na ngai ye toza papa moko papa abino na papa so akufe na gombe esika matanga yango na eseti mokolo wana bango bayaki tovandaki kaka bombanamona namona mataki kutu kata kena balabako to bazobima bazali so akono kena mokolo kutaki biso wana ndeko no ya wapi bandaka tourne pas joana kaka nakoexplike yo très très bien après nakotourne pas joana tourne bakapeza bakasi tourne pas joana okozwa ndeko to pas c'est quoi moto azwaka voiture ya mama ya bato ezali ye atindaki nga kaka nateka yango pesa mokolo ya voiture mbongo te mokolo ya voiture pesa ye mbongo otandela yo bien de a à z mais tandango olukaki yango omona yango kasi peti boti kosala liseki babena kodebrouille vinde kodebrouille nde wana nde moyibi nalobi botika kosala liseki na yo mama na ye botika kosala liseki motuka mwana na ngai emonana soki te lelo nakokatwa mama na ye wa mama aza mama na ye te biso na kokodia kotosa mama moko tata moko biso tozokama ndenge ozoba oyo mama na ye botika na kosala teatre wana botika ye azala mama na ye te yo mwasi o mokolo mobali na ngai akufaki yo ye na mwana na yoyo olobi ke obotaka na mobali na ngai mwana be moko wana osimbi kolela boye ti bongo lelo bokamati motuka mwana na ngai boyibi bobana koyanganaki yo ya mama na ye te lelo ekobi yo monaki nga place nazwaki motuka na yo oyo alelaki nani ya koko petite tika naza yaya na yo te zala calme naza yaya na yo te mutu atindanga tosala yo bafauche ezali ser oyo pesa mokolo ya voiture mbongo na ye nga nayebaki famille na bango moto oyebi famille na bango ezali yo moto oyaki kozwa nga peti nga bakope nasalaka ezalaka o wana te kuna nakenda obebisa ma ya misu na ngai nga nalelaka pambapamba te nalelaka ata bibembe te ngai yo bongo sika oke kolelisa nga osalisi nga bafauche oya kolobaki nga na peti ombongo na mpe tombongo mokolo ya voiture ya bato ye eke kola voiture aloba soki amonaki elongi na nga na yekotindango tokende tobeta libangayotindaki ngai yo bebe ongo wanga na sikoyo grand frère lala wana natanda grand frère ezali yo moto azwaki mbongo ya bato bimisa mbongo ya bato je parle dit grand frère excusez biso toye apona osala désordre te mpona biso solution ici emonani lokola moto atikeli voiture amonani toza kozwa ye tozomeme na parke mpo leta apesa ye etumbu bongo mama wana mama moto asombaki voiture yo mpe mama lokola obimaki complice ya koko soit disaki yo mama moto obota ye yo mpe parke ekopoursuivre yo mpo okomplete na ye agent zwa ye toke na ye zwa ye agent mobema ye ntika nafya kulana muyibi quelle malchance yemoni tokenda mission de service losukisaka na makamba mission oyebiteke nzambe moto ayeli oyo ezali sidi ya nzambe soki onakende kobala ye te nazwaka ye mbe makambo ebibi libanda non mais nzambe abi kokokanga moto na bafaso ebele est-ce que vous oubliez komosa boya kokoboma yo mpena na bato azwi mbongo na kati ya mission nde bosalaki wana azwi mbongo akimi na ye akeye mais yango na bite so nazwaka nakenda ye epa mosusu to navai na côte d'ivoire nakaba babomanga dictionnaire esili nakoyekola français natinaki ya moyibi te natinaki ya koluka ya honnête ma nabaki ya moyibi te nabaki moyibi apo osala escroquerie ndako mikoloka bavantire ye moyeke omoni mokolo yaki moye pe tosola balafu tena makambo aeseti ndenge eyalaki wana awa totikali na nsima makuta ndako mo bato kufa te nini susu
Donc on tuna masasi nenga ya tuna de soka ya nenga na vale. Boni quoi. Comment nenga zo tenga makina kufanya. Hemorrhoid yana enke. Nada na de hemorrhoid. Exterior na interior. Oui, c'est bien non. Yeah. Parce que masasi mo baya kina mibale baya bakoti na masasi wo mutako tanda kote mutabi. Bakanye bako. Mukoloka ko justement nani kokwa azoke ni matali pokelo na mwaso aisetu wana. Baliki kukabi matete bondeli ko kukabi mi. Biso to lite sali bien journal tala moko tikira biso sili. Baliki to matete ko so biloka kulia. Mabo ya bade bade fise $20 na konti na pesa so mbongo. Tokeza no ngato kusikie bango titokeza. Batikali atoye tukozonga ya ba menisi biloko balese biloko ndenge na ndenge. Ba tongoli ba mala moto. Yama moni moroidi wana ndenge bini. Ba pilipili. Si dia mezo bimakati bimika na mikie. Oya kolia munene mi balezo ngo bimate. Tonga to kufa babibo ne ba yoka. Kakozo ba singa mama. Nde mwana lokole ko bimate kangiso singa bona maboko. Bakangiso bile mana munoko yato so loba. Tonga to kufa. Ibaka yena siniziti na ndenge tumisaka yo. Na kangami peba. Bazui nini mbeli ko bakomba chirurgien bango ya la ndenge wana. Ba sala operation ba diama. Babolipe biso tuna ndako po sini moko ya la tele ko moko ya la tele. Bole ba mutra mutra ba dernière mona yeso ko sana prière au sala. Yeye zekiri kama na sima. La pelisa qui est bien au sala. Ndali mawa. Tata wabito uzali oli. Mela ngeba to boloka beli atosai kaka. Kaibe peut-être nani somo mbele ekala ye monika mukisa bana la liwa. Te waka kuna bagari yo bazui avec bimi baye ko bimisa. Baye ko la biso ba. C'est des démons ça diamant là. Ya ko ko so yego ya. Moi tenda ko meka ba vanti. Noko. Wana mama lo di continue. Bon mama yema mama batende. Ela ko ni mama sala. Mama zero le tiki noko to. Explica no lo. Me tiki na yeki tela yo. Wana ko mesele kaka. Mama. Ya ba lo ver. Ah oui, je ba dire le jango ba yo yo. Yo ba fe, ba yo. Na yeki tela ye. Ya lo ba yo lo ba yo baka ya muninga. Mama tukoyo noko mama tikai na sima. Ake go isikuke bundele mo. Pakistani mo. Iyo yebi ke papa la ngaba belge. Si. Azaki journaliste. Oui. Comme dans Si ça elle m'a. Nenga na yebi. Mama ke noko isikuke bundele ba yaga na yo papa la. Nuko ko mundele mo ko tena ndako. C'est toi les patinga bi oui. On tout ko makila mo ngama kila ko nini susu. Non mama ko yebi se on ngala za la fiancée, bazo sala ba ngala e dot. Mundela yi o. Wabi fiancée no ngala di. Non la fiancée. Ada danse. Mais c'est ce que maman t'a dit maman, oh, na bota mao, ayi singa na bota le tisamnal. Alors je vais te prendre le Bukavu. Voilà, vous nous vous avez na sina kama vita, kama kusikana na Bukavu. Na laiki kina bota na Bukavu, na mafoto na Bukavu. Kuko pia ni mara moja. Kuko yeye, comme discours. Mama kuna ndo na ataki programme na bonga mariage mundele siki bi soki na bo bale ba bede kuza. Na kanisi yo, uko ko ko na kwa na ko boye. Boniko. Ma belle. Ça doit faire un oui. Mais est-ce qu'il fait maman? C'est pas de la période cherche Papa Koko azwaki $100 apesaki yo. Azwi $100 apesi mabele. Ngai tata bopesi nga te. Koko ye wana bakangi ebola. Awanga na bibana. Yo même si vous offrez yo okomaki mbimaki sangala ya bato kuna ya loloto kutaki. Voilà. Donc là oui. Abanga noko masaki abanga na papa la bino te. Ya, banga ko mala bimisi ko ko mabiso. Alobio masasi nenga zawana, tata ba wale afa kufa ibisa inga ke mwana wana, zemina zaki mwana baduti. Fuba ba ba mabiso nje. Tata nika wanga ni masasi. Wanga ni. Ngai masasi o photocopy na papa uzo wanga na yeye, bali ka wanga ni masasi. L'auto ndem de sala. Amoni mbelio. Mbeli mkesala kie. Mbeli chandi. Ko débrouiller, est-ce la ko débrouiller malamu, est-ce la ko sala sécurité. Ko ba tondo le munga masasi, na mbongo ngo tile le ba pesa na mbongo te. Comment faire pour ce soir? Azwate. Na ko bebe la elombe ma bebe. Atika mnalo bali ko bali bali. Kona fiye. Agesa pesa biso nzoka ya kutela na kuna bavana na ngo wana bali ngo bango. Soto zambongo. Donc $50 mo Kenya. Voilà ko se faire, le la bigi ça va encore mais. Yeye kwa mera bakisi mingi ningo somo batongo ke maya moto na pilipila zo kama. Tependa batenga molo kosi. Ozo simbo ba. Yo papa le mo se sana. Ya lo eloko nyonso komona pa na ngai fula koyebisa. En tout cas,
Tu sais, mon frère souffre ici. Oh, vieux, on a fait ça et battu. Tu as zamba. Bato liboso amoni bala na kolia bien. Na non le roi yo est pour na de Kambwata. Tika na prouver que na sérieux na engagé mista na kamwa bien. Na cédé batwana. Amélie Blanc. Bon, on a 10% na ngati. Mais tu sais qu'avec vous souffrez pas. Non, il baza ba bandité za bongo. Mais za bongo quand on a souffrir. Mais za faute na ye. Pourquoi ça dépend de l'organisme. Si l'organisme est bien, au milieu, au bimisi, sans problème. Mais chose compliquée, bon, moi, je pratique avant de faire ça. Mais ça, faut que tu n'ailles pas. En fait, c'est ça. alandeli 10% akiyuma na 20% na été bato wana bakeka ya bongo comment ça fait masa me uza bolole uza bolole pe il est souffrant bola mais on ko ça va faire tianga 10% na ngai za makambo ala sala kota black te azui mbongo te waza wala bato baza problème tu dois souffrir pour aller à Rwanda mais souffre mais non il y a pour faire nga qui azui mbongo te tianga adresse ba Bola Samba. Bola adresse au père, c'est lui le commissionnaire de ces moto il faut oye ba kisoki grand ala kwa tembelenga na dalio sapata dande na soki ngaba bitabe are bitabe mais bosali erreur batikaka bato wana soki plan ebimi bolandi bango ntina comptoir ozwi 20% na yo bosilani bato nga natiki bango na zamba monsieur ye aye atikali bato wana afin bakitaki oyo emai bango na zamba yango nazongeli. Dans ce cas, il faut que na zambo pour la première action. Mais masa ngafu na 10% nanga do futo zonga noti zamba ozi 20% na yo upianga la nanga. Nana ina zamba. Ya, en tout cas. Ah, moi je suis qu'on regrette vos zonga. Ah, oyebi ko zonga no kala zamba te, ko zonga te. Na zonga. Zamba. Moto azali kukombola kobeta ye. Ndio ndio ba kuzonga na zamba watu kusamba. Kobanga ya zamba kwa ila courage liboso, siko ndio kima zamba wana. Ndio moto wose ara kwa zuba, akimi sengo. Fazo zamba. Moto mi balena nazi. Wana masa ezapar na yo. Ngai funa zombongo na ngepa na yo. Ngira kyo ba. Kala, va chercher. Kala petit. Kili wala batwa le bazo mbongo bongo ya uzadi. Mais il y a valeur na mafa za présent. Oui, mais il est malade donc il ne peut pas. Donc yo lingo la te. Ah, moto. Papa. Yoko luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisi L'homme à qui le président Kabila a demandé de remettre l'économie du pays sur pied a son bureau ici, dans les locaux de la Banque du Zaïre. La salle d'attente est toujours pleine de personnes venues faire part de leur doléance au tout nouveau ministre des Finances du Congo, Mawapanga, formé aux États-Unis, de retour au pays depuis 6 mois et dont les journées sont très longues. Les 2 étudiants qu'il reçoit sont venus lui demander du travail. Ils sortent tous les 2 de l'école d'administration et veulent devenir fonctionnaires, la panacée dans ce pays.
Une demande qui fait sourire ce ministre ultralibéral, diplômé de l'université du Kentucky, et qui voit l'avenir des deux jeunes gens de façon très différente. Écoutez, monsieur, vous avez la cervelle, vous avez les mains, vous êtes en très bonne santé. Vous êtes dans un pays vierge. Ah, je dis bien vierge. Est-ce que vous voyez? On aurait un jour à appliquer ce qu'on a appris à l'école au service de la nation. On peut vraiment servir la nation. La meilleure façon de servir la nation, c'est servir soi-même. Vous avez votre entreprise, comme j'ai dit, les jours où vous venez verser $1 million de taxes au trésor public, vous aurez servi votre nation. Est-ce que vous comprenez? Le ministre des Finances n'est pas sûr d'avoir convaincu les deux étudiants et déplore d'être obligé de jouer au conseiller d'orientation. Malheureusement, la plupart du temps, au lieu que je puisse avoir le temps de réfléchir sur les solutions créatives, je suis toujours là en train de nettoyer, faire des histoires, des routines, des problèmes qu'on vient me poser ici, parfois des problèmes qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que devrait faire le ministère des Finances. Après les conseils, les sanctions. Mawapanga a décidé de mettre un terme aux prélèvements douteux effectués par ces deux responsables des douanes sous l'Ancien Régime. Quel est le rôle de la douane, M. Lamy? Le FIDA, qu'est-ce qu'elle deve faire? Okay? Vous savez bien que c'est une aberration. Okay? Je vous dis tout simplement, entre amis, votre place n'est pas à la frontière. Et si j'apprends qu'un de vos gens est à la frontière, on va vous foutre. Ça, je me la fais. On est déjà parti là. Ok. Et puis, je crois que... Donc, je crois que ce sera votre dernière saison de percevoir les taxes. Ces deux fonctionnaires ont perdu leur place, l'heure est au nettoyage, en attendant la reconstruction. Nous sommes ici à la Gécamine, la société minière d'État dont l'activité a chuté de 90% au cours des 10 dernières années. C'était l'avenir de la province du Katanga, l'une des régions minières les plus riches du monde. Mais à plusieurs reprises, le site a été pillé par la population et ensuite par les militaires censés en assurer la garde. L'Alliance a nommé un nouveau directeur, Kawayam Baka. Cet ancien responsable du développement confirme que la Gécamine n'était plus qu'un coffre-fort où se servait aussi le maréchal Mobutu. La Gécamine était une vache laitière, c'est-à-dire que ça sortait, mais ça ne rentre pas. Ça, c'est tout le monde le sait. Mais quant à vous dire les modalités selon lesquelles ça s'est passé, je suis dans les possibilités de pouvoir vous le dire parce que ça s'est passé à un certain niveau. Je ne peux pas vous dire comment est-ce que ça se faisait. Vous avez une idée du montant des sommes prélevées par M. Mobutu? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Mais la seule chose que je sais, c'est que pour remonter, disons, la production de cette entreprise, pour rendre la Gécamine viable, les sommes à investir devraient atteindre le milliard de dollars. $1 milliard qu'il va falloir maintenant trouver sous forme d'association avec des investisseurs étrangers. Ces financiers nord-américains sont venus voir le président Kabila pour ça. Maître de cérémonie, l'un des initiateurs de ce rapprochement, un Belge, le général Willy Malins, ex-conseiller de Mobutu, devenu aujourd'hui celui du président Kabila. Ça va bien? Très bien, je vous remercie. L'homme de l'ombre. L'organisateur, mais... Après l'homme de l'ombre, Max Bull, directeur d'Amphi, America Mining Fields, le premier à avoir signé un accord d'exploitation avec l'Alliance. Il est suivi de Earl Young, un Texan, chef de la délégation des investisseurs, qui va transmettre au président Kabila le bonjour de l'Amérique. I bring you greetings from